Coucou la famille, bonjour, bonsoir, j'espère que tout va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Toye lisusu lelo kandi zalaka pour nous solola, pour nous partager et tout va toujours que avant tout totara nzambe liboso parce que esika o bato abomo ibazali eye banaka. Éternel Dieu des armées, Yahweh Topesio, merci. Merci, tendre Père, merci, l'homme de Galilée. Merci, Nabo Moya Papa, Maman de Komosi Mobali. Merci, Nabo Moya Babone, Peba téléspectateurs, Nyoso, O Nyoso, Bakokoya na vidéo, O Seigneur, merci pour Nabo Moya Bango. Merci pour le moment, Oyo, Ebi na côté de Misanga, di sous poto ya solo là, te partager, te recommander, moment Oyo entre tes saintes mains. Père éternel, Lobela Bisonga, Nazala instrument à Pamba. Seigneur, bon Zambé, Nayo, Emi Monisama, Katina Biso du début jusqu'à la fin. Pote Oto Koyo, Kato Tiana misala et sala ebota mboma pesa misala kati na bavi na biso nguya nyonso ezali contraire ya volonté na yo to chasser yango to rendre yango ni les sans effet bomba biso bomba chaîne na biso Seigneur mimonisa kati na biso tikete kimia bolingono ezala partage na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour, bonsoir, les sous ma famille. Vraiment, on a pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. J'espère que toza très bien. Voilà, comme d'habitude, quand nous zalaka pour na solola, pour partager oyo et au Seigneur zotia katina biso en fait. Hier totia ki vidéo otolobelaki lelo pe toye kaka na eza na même contexte mais awa toye kolobela ngo na domaine ya mariage parce que tobi que chaîne na biso ezolobela libala pe bopeto ya mwasi. Alors elo nyonso o tokolobela tokozwa yango na côté ya mariage pe ezanga te parce que yango nde eza oyo tozolobela de plus na kati na chaîne na biso. Yango na osenga na yo mutu osabone na mte soki lelo eza première fois o tomber na vidéo ya mama Abi na sengi osabone soki po talaka déjà mais osabonaka te o like raté en tout cas ezala malamu to like ba vidéo so tali ne fiske like ya pamba nebi ke bate pele baninga bango vraiment kotia ba commentaire te et même like ya pamba vraiment est très important pour que vidéo so ezala ba like ebele et ko permettre pe vidéo et circuler bien pour que ba o pe mususu baza tant mususu na likamwana ekuta bango pe bazwa part na bango lokumu ekozonga kaka epa ya Nzambe. Voilà, toye kolobela sous sujet o tolobela ki hier quand on a toloba. Toyebi que Bible eloba na biso que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cela veut dire tant mobala zo quitter papa na ye azo quitter ndako ya baboti na ye po akene na ndako na ye a construire foyer na ye a s'attacher na mwasi na ye. Cela veut dire mobali wana a koli amoni ke akoki et suki ka wana te, je m'excuse, et suki ka wana te asali susu nini a se battre les sous pour que azwa mwasi na ye bayeba ko sangana pour que bango mibale bakoma eloko moko ndenge bibezo ebisa biso. Alors tant mobali alingi abala mwasi tout le monde a na ba ekolo mususu tant mususu ça dépend à ba coutume je ne sais pas moi okoyoka o mbongo alibala fo euta boye fo esala boye fo bazongisa boye na kati na ba coutume na biso africain eza na ba coutume mususu eza na ba bikolo mususu coutume na bango so oyoki parmi ba coutume na bango oyoka na coutume na biso eloko boye esalama te eloko boye esalama eloko boye ezala bien te. Alors eza na ba coutume mususu na Bible pe to retrouver yango eza na ba coutume mususu ya ba ekolo mususu omona ke na Bible pe epekisa pe eloko wana mais ya des coutumes oyo eza kindoki eza bondoki o diable pe aprofitaka nango na kati na makambo ebele na kati na bavi ya bato parce que mobali soki alinga bala mwasi na ye mobali ye moko fo asala befort mobali fo travailler pour que asala nini abala mwasi na ye. Mbongo ya dot mbongo ya libala o mobali abaela mwasi eutaka na poche ya mobali eutaka na poche ya mobali eutaka na oyo mobali a travailler
pour que asala nini adoter mwasi na ye azwa mwasi di abala mwasi na ye parce que après libala la vie continue. Après libala la vie continue. Donc cela veut dire vie au biso to monaka et mariage au biso to monaka plutôt que mariage libala fête bato ba ye ba lie ba meli wana za fête. Alors libala ezalaka o bato mibale ba okendo sala na kati esika o wapi bango ba okendo sangana bazo construire foyer na bango ensemble ba na ko évoluer. Alors soki mobali ngaki obala mwasi na yo ozwi mbongo ya dot mbongo ya dot oyo ningo kendo pesa na belle famille na yo mbongo euti na x euti na y euti na nord na sud na l'ouest euti de part et d'autre po obala mwasi na siko papa yebisanga mwasi wana aza mwasi na yo to aza mwasi na bino to aza mwasi ya batu nyonso to o babali. Ça ne se passe pas comme ça. Mobali abala mwasi na ye na mbongo oyo uti na kati na poche na ye lelo tozomona na kati na mabale ebele bakomba ebele ya ndenge na ndenge mpona nini eza na bato moko boye bazwa accès bazwa pouvoir likola mwasi no likola libala na bino parce que ayebi ke akotisaki loboko na poche ne abimisaki mbongo oyo ya ye ekotaki na kati ya dot. So tota même na Bible na Genèse kuna ba 29 kuna omona histoire ya Jacob. Jacob a travaillé pendant 7 ans pour abala mwasi na ye bien que beau-frère na beau-père na ye ko détourner excuse ayeki soko baksa sous 7 ans pour azwa Léa. Cela veut dire azwa Rachel. Cela veut dire que ayebaki valeur ya dot. Cela veut dire Jacob a travaillé pendant 14 ans. So total 7 ans et liboson ayeko baksa sous 7 ans donc a travaillé pendant 14 ans pour nanini azwa mwasi. Donc mbongo ne ya dot ya mwana pesi siko lelo tango tozomona papa olingi obala mwasi na yo. Alors tonton Rifin ngana ngina bale tonton ezani mbongo dot na 500 famille va senga 2000 et ça malam tonton so baxel nga tama 300. Ah ça va mon fils, ça va mon neveu, je vais envoyer. Alors tonton Séraphin na ngina bale tonton Séraphin les abonnés na dot à $2000 talakuna va ah ça va je vais t'envoyer 200. Alors tonton Josué na papa donc ça veut dire yombo wa libala ya dot oki obala mwasi no sali tintangi osali babe oni li kelemba to donc osali ba faire part na mbonga dot ya libala ozo kendo dotele mwasi nao. Donc c'est que na tonton Rifin na tonton Séraphin na tonton Josué na soki tantine soki nani na soki tantine nani bazana pouvoir likola libala no bazana pouvoir likola mwasi nao yanga lelo toomona mabale ebele bakomba ndenge na ndenge mwasi akotali azala pa na bango azala na mibali ya butu te aye kokota libala mwasi ana komi na bamibali ya butu yo mobali wana komi na basi ya butu. Donc cela veut dire na kati ya couple na bino donc wana bato moko boye oyo bakontrolaka bino bato moko boye oyo batia mbongo na bango na kati ya dot na bino epesa bango pouvoir ya maloba epesa bango pouvoir sur le plan spirituel epesa bango pouvoir même sur le plan physique. Omonake mutu moko aliaka na kati ya ndako no azwaka baautorité moko boye azwaka banguya moko boye azwaka bale devant moko boye c'est parce que ayebi ke atiaka mbongo ya dot na biso pe basi tellement tie assoiffé de mariage pour ça ko bala tellement latio omona tellement que baninga bazo bala bazo poster bazo tsala bazo kinema bala yo mona on dirait yo de l'échec allez ozui papa mais tonton na bino pas zakana mbongo ti tonton na bino na zakana mbongo na ko soutenir biso te benga pisa biso ata moi 1000 benga bakse biso ata moi 500 yaya yo soko bandida ko tindaka mobali na yo kende ko senga kende ko kemande po ya ko bala osiko na kati ndako libala na bino esukela bino ndeni bwanda vivre ndeni parce que tango bo bala nana bo ke libala vi na bino mwana ezo ke obanda siko ko lia na bino ko lata na yo ko zwa soin na yo ndako bana tout donc bando tindaka mobali na ke osenga yo sa jara mwasi ote encourage ka mobali kende sala luka abunda se bata ndenge bi bezoloba na biso
Bible lobi na motoki na yo ndoko sani ndoko lia. Siko yozo kindoko ozo luka obala na motoki ya batu bususu. C'est que motoki ya batu wana eza un impact na kati ya libala na yo. C'est que batu wana baoza na un mot à dire na vie des couples na yo. Alors que ce n'est pas ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, tant aux autres quitter, tu dois bien te préparer, mon frère. Tu dois bien te préparer, papa. Donc, prépare-toi. Donc, prépare-toi. Tant que tu as comme un mobile, na obala mwasi nanga, na okena mwasi nanga na ndako. Donc, ngamone na bunzi, ngamone na misi mbongo nanga, na bali mwasi nanga. Et na kati ndako libala, je serai capable aussi ya ko nourrir famille nanga, ya ko prendre soin de ma femme et de mes enfants. Pour ceux qui ont bandit déjà bongo, c'est que nandaka libala po ko mo benga ka tonton Rifena tonton Josué. Bando tinde la bino bongo bo futa ndako. Nde bino batu bozala ke garantie sili. Garantie sili. To luka mbonga garantie. To luka mbonga garantie bo sunga biso te. Nde batu bozo kotisa ka pe ba division ba trouble marambe be na kata ba famille. Donc genre yo zawa no lukaka ba salelo. Tina point o ki obala o lukaka ba balelo. Donc c'est qu'il faut bimiser le mbongo et ou dans la poche na batu mususu po ba balelo parce que yo moko est incapable siko capacité nini o yo koma na siko na kati ndaka libala pona nourrir foyer na yo pona kozwa soin pona kozwa charge ya kati ya famille na yo mbongo wa dot o epesa maria libala ezaka mbongo 3 4 5 10 personnes te famille oui bakoyi ko soutenir yo peut-être na mara mususu pourquoi pas même na biloko olia même na salle même na maramba mike mais tant webi ko ki obala ba onyo soto benga comme ba cadeau o ezaka veste à papa et super à maman et soki nini basenga ka tout wana nyoso basenga ka wana na mbonga dots eze loko euta ke pa ya mobali et où t'as que pas ya mobile yango ndezo sala un homme capable parce que ton mobile akenda ko bala ba eloge zalaka l'homme capable mobile ngo biso na célibat mobile makasi akoka ba eloge zalaka tellement belé sko ba eloge nyo sona ba opesa yo na nyo surtout on a dépense nyo sona ça peut-être 10 000 mais yo moko bimisika 1000 bimisika 1500 mais c'est que ozaki no prêter mon frère fallait attendre fallait que ozela Faki ozela parce que libala ya homo ezana en guerre et ana combat guerre na sens ni parce que tant to kenda libala to eba te bloni to ki okutana to eba te ni to ki faire face nango alors il faut yo moko déjà osala déjà préparé tant ba loba un homme mature tant ba loba un homme avec H minuscule majuscule donc osala H amunene hein on a H amunene minuscule donc cela veut dire c'est que H on a fait ça la makambo nango ozana age pena eza majeti fo sala makambo nango koluka te ozala mutu otango kei déjà na début obayinda kosenga okomi na katikati osengaka do vino do bayebi ke libana bino couple na bino bobanda na kosenga bozo demele na kosenga bozo kei na kosenga non début ndezalaka fondation début ndezalaka base déjà na début ya mariage na bino soki fondement déjà base déjà eza bien te c'est que vous demeurez bien, ça n'a pas si. Base déjà fondement, faut ça non bien. Faut ça déjà bien mûr. Et puis déjà que na sali be fort nanga, j'ai travaillé pour épouser ma femme. J'ai travaillé pour dans un mois si nanga. Donc si quand yo travailler ti, mais ozana soif libala, on a posa libala, osuka na ondeni. Osuka na ondeni. Bato bayaka kotia bambongo na bango na kati na bambongo na bino ya badot boyebi beta dami na bango boyebi mitema na bango boyebi nini yo bango balobaka likolo bambongo na bango ntango bapesa bino libala eza sacré libala eza eloko osaka nango te libala eza physique eza spirituel parce que eza eloko eza ainsi dit l'éternel eza eloko eza institution divine ntango yo ozosala yango il faut yeba koregle banorme nango nyonso faut pas régler ba norme na ngonyo so ozala pena mesure ya ko remplir ba critères na ngonyo so makam na ngonyo so tout bien que okuta na bitumba d'une manière ou d'une autre parce que le mariage a toujours été combattu mais ce qu'il faut yeba que na combat on a okuta nango et na combat monte que o ngamo na fongo la porte o yo fongo les porte ya ko senga mbongo dot o ezokendo kota na libala na ona famille moi sinon et ou te pas ya 3 4 5 10 personnes
aussi dans to yebi be dame ya bato wana te o yebi ba source de provenance ya bambongo na bango te o yebi maloba nini o baloba likolo bambongo na bango te mutu akopesa eloko eza eloko olia ndeni kasi bato bazwaki ndoki mutu ake wenze ti asombi lo na wenze alambi paske ya mbongo na ye alambi na ndako ne na mai na ye na baeffort na ye maloba ntango atie maloba na kati ya biloko apesi mutu alie mutu azwiki ndoki eza maloba oyo alobaki na esprit wana ekoti parce que derrière maloba nyonso eza négatif ezaka toujours na esprit ezaka derrière oyo ekompagnaka yango na kati na eloko wana alors siko mutu wana oyo azopesa bino mbongo adot mbongo oyo bino boyoki obalela mbongo oyo ozokende obalela mwasi no me mbongo wana oyebi te ta mosusu alalisaki yango butu mobimba soki na nzungu nini soki na sa mbeto nini soki na esika nini bokoti libala baproblème ozalaki osala une fois dans les mariages mosala esili mwasi ozalaki na babusiness na ozalaki na bafaire na une fois dans les mariages okomi par terre bozalaki na bamakambo na bino une fois dans les mariages nyonso elali bose retrouve na suka mariage yango mpe baniongo ntango mosusu mwa bakado banini bapesaki bino baenveloppe esali ke bofuta baniongo après libala bose retrouve libanda bozangi ndaku donc ozomona biloko wana nyonso pourquoi parce que okotisaki eloko esengelaki ekota te semasa mabe ekotaki nyonso na parce que tosalela sentiment parce que tolinga tozala balepris parce que tu courir vers bato moko boye oyo baosala même pas attention na biso oyo bango baosala même pas concurrence na biso mais biso towana baconcurrence moko boye de l'esprit wana concurrence moko boye na kati esprit na wana vers bato moko boye oyo baza même pas na concurrence na yo mpo oluka oprouve eloko moko boye mais ntango yo oki osufri bato wana baozala te ntango etinda ngo bagene prière bato wana baozala te même kutu bato bayaka kutu na bafeti na biso yango ya mariage akoya mpe abini alie apesi bafélicitation ayambi apie o kado ake na ye ti obengaki aye afeti alie asali ake na ye oyo oki okutana okuna eske etali ye etali ye te aoya te aoza te osisa yango yo moko sikoyo soki loko okosisa yango yo moko yeba mbongo nini okota na kati ya dot papa oki obala mwasi na yo travaille-toi dur Jacob a travaillé pendant 14 ans pozwa mwasi na ye oyo alingaki ebongo sikoyo ntango mosusu yo mosala moko boye ntango mosusu fo travaille ntango mosusu okanga ta pendant 2 ans 3 ans okanga basalaire osala baéconomie obunda oréussir na yo mpe mais olingi facilité yango ezomema biso na bakomba facilité yango ezomema biso na makambo oyo eza ya nzambe te facilité yango ezoluka ezokotela biso baproblème na kati ya bafoyer facilité yango tozozala chaque fois na bakomba ya ndenge na ndenge ntango mosusu mpo komokanga mpe bainnocent bandoki ntango mosusu mpo komi koakize meme mwasi na yo famille na yo ndenge nini nga avana balo nazalaki boye te avana bala oyo nazalaki boye te nga azalaki na bafere na ngai etambola nga nandoki ekini aller retour nga nasala bavoyage na ngai etu nasala bacontener bana bali yo kaka mais yebaka papa source base kote otongaki wana ezalaki ndeni awiso mpe ezalaki bien osengai bacontribution te me koakize kaka mwasi te yo mo mpe fo mitala fo yeba mpe ke komba libala eutaka kaka pa mwasi te komba libala eutaka mpe kaka pa mwasi te famille na yo mpe fo yeba réclamation nini eza na kati ya famille na yo d'ailleurs video wana na oya nango tout à l'heure wana eza mpe makambo mosusu donc pour Dieu mbongo ya dot basangisa yango te papa évite mbongo oki obalela mwasi no ata 1 centime ya moto ya libanda ekota mwasi kutu oyo ye moko baokende obala bapekisaka kei mobala azokende obala okocontribue te na mbongo ya libala ça porte malheur nous sommes des africains kotia te atosala kozwaka salaire ya ndenge nini mieux vaut milatisa ta robe no apembe mieux vaut mibongisa ta suki mieux vaut zwa ta soin ya bagarçon bafille d'honneur et tout mamamba mike mais tika mobali no abalo tika mobali na balo moko kozwa valeur tika mobali na balo moko tonton felia kozwa tse na vino te mama oza wana okoma olota bandoto moko boye ozomonaka bien te vino bando obala omoni nzoto no changement moko boye makambo compliqué me nazalaka boye te bana na bala mpo tonton feli atiaki mbongo ne adoti na kati wana oyebi eta dama tonton feli oyebi mbongo ya tonton feli kotazwaka soki tonton yanik josue ismael nani je sais pas mpona nini mpo boluka facilité bolungi vite fait mambo esalema mbangu me mbangu yango sikoyo ememeli bino
makambo oyo bokosilisa te. Alors mobali faut ozala mobali faut ozala responsable. Tango obala mwasi na yo batwa sel yeba yo moko ke obundi mpo obala mwasi na yo moto oyo telema te ni na butu ni na moi azala na un mot à Dieu, azala na pouvoir, azala na accès moko boye na libala na yo na vino to ya mwasi na yo. Non, opesi bango yango te, ofongoli porte wana te baya osani. Donc c'est que yo moko oza na autorité, yo moko oza na pouvoir likolo ya mwasi no. Likambo mpe ko osala po otelemi obi na bala ona na pouvoir wana. Na bimisa mbongo na nga na bala yo. Otelemi avec kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Mais soki ba porte moko boyo fongola, oluko zongisa obi osani. Oluko koma ozongisa obi osani. Donc, c'est vraiment très important. Eze loko batebele toye barate. Eze loko batebele baza ignorant nango. Ah monaka c'est ma famille, oui, c'est ta famille, mais eza bongote. Eza bongote yo moko faut se battre. Yo moko faut bala mwasi na yo. Yo moko faut oyeba nini o bundi o sali combien o yo bundi o sali po o sali nini ozo mwasi no wana mwasi na ozape na valeur. Mama kolinga eloko wana te. Ko permettre ngo même pas. Ko permettre te. Papa yelo lisolo na so to ana oprete to tika ke na luka nanu na ozela so za mobala vi na nga na ozela ozwanga kaka mais so poza mobala vi na nga te okuta mpe na mwasi nonga mpe na okuta mpe na mbana nga mais na minute o luka nanu bunda nanu to zwa oya biso moko c'est ça mwasi pasunga mobali ti yo ozela ka te ke ba latoro ba pembe bato ba mona zwa mais na kati bino webi ke zwi makasi te. Elle boke kuna bokomo vivre ba conséquences mususu o bokoka te. Mususu akopesa mbongo bonga tie maloba likola mbongo na nazwi kaka maela bana nazwi bana bango nazwi boye apesa le boke siko le bana. Bokomi ko bunda nyonso. Pourquoi? Pour mbongo d'autres utaki de part et d'autre. Ba papa, ba maman, en tout cas ba papa, tout ça l'effort wana. Yo pe o yebi ko se retrouver nango za déjà na kati ya ndako ya libala. En tout cas papa luka nzambe parce que yende mo pesi na solution nzambe nda pesa solution. Vraiment eze eloko oyo ba couple belé ba koya na eloko oyo et lelo ba vivre ba conséquences. Tika nzamba sunga bino tika te bokeni pena na makolo nzambe bokiolela bolela pa na makolo nzambe nzamba pesa solution nzamba longola ba alliance nyonso ba parti nyonso ba biloko nyonso tu wana. Donc na yo pe ozo se préparer au bala papa na nga mama na ngai bino bato bo se préparer pour au bala. En tout cas bo se battre bino moko kotika te muto azala na accès na kati ya libala na ni na butu ni na moi na vie ya bana na musala na domaine nyonso na mariage na bino. Pourquoi? Parce que atiaki un centime na ye na kati. Nzamba pambola bino et nzamba sauver ba couple nyonso ba mabala nyonso oye koya na mutambu oyo nzamba sunga bino a sauver bino pe que ba couple na bino ezala délivrer et kangola ma totalement ba semence nyonso mabe kota na kati ya mabala na bino ezala détruit et longona nzambe nde tokolonga. Que Dieu vous bénisse. Vraiment s'abonner, commenter, liker, partager ce que Zamba Liboson, en tout cas, au s'abonner, tout commenter vidéo, tout partager vidéo pour et permettre à Mandeko peut-être à Zanaka Oyo et Sunga et tout oiseau se préparer à ça là yango Zamba Loba Pamba Teso Zamba Lobi ça fait des années Mutumoko se préparer à ça là en tout cas partager les vidéos au sauver libala ndeko moko au sauver couple moko et kozala malamu et Zamba Lola a kozanga te nako pambola bisonga na bino tokutani prochainement. Merci, bye, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous.